Bonjour, bonjour, Nabino Bandero Batali, Henri Klumshimbo TV, Kenena YouTube Nanga, Henri Klumshimbo TV, les plus, TikTok, Henri Klumshimbo TV. Bandero Neko Beta les solo vrai. Histoire vraie Neko Beta, les bandes des Amakambo. Le finga passe, na Lelina Kolena. Tout le batali banani ba osab so mabe, na famille et tout ça bat mabe, comme ça maman bota, papa bota sali au mabe. Histoire on a na Facebook ba yokaki yango eza ba abonné ya Miss ngai pe na beta ngo pa abonné na ngai ekosunga moko na biso o akozana na eta wana kilo kotaka masolo partout esana na kokota na lokoti na zinde pito za na TikTok okili solo ozui otie songi oyibi ozui opo cheleti yayo ndenga pe lokaki solo epesinga passe na bitika la beta ba ebatalaka ngai na TikTok na YouTube na Facebook balanda lisolo ekosunga moko na kati bino bato babaki masolo vrai ezaka lokuta soko omoni ngai zape ngai bao baza na nga besoin baza na mposa koka lisolo bakoyoka ekosunga moko na kati naza lokola nazo prêcher lisolo ezali mama moko boye azalaki na bana na ye mwana ne moko ya mwasi wana azalaki mpenza makasi mwana ya mwasi ya liboso abandaka kosungaka famille bazali na kini nango azosunga famille beba nimba kolia bino boyiki ande na kitasa ezalaka ta mosusu bazolia mbala moko kaka na pokwa un jour mwana mwasi na ekokutana mundele moko bwa mokolo litoi ti mundele wana alingi yo eza internet na okatakata kolinga ye mundele na asali démarche ti bakina mwasi na bakepoto ntango bakepoto bafandi 7 ans babotaka te nzembe ekotaka mwana mwasi wana te basali technique nyonso apoto bomaka na poto bazwa batie bazemi bazwa bazemi so basala ndenge nini nyonso boyebaka balukaka zemi soko ozozwa te baluka bafami sali soki ndenge basalaka na oyebi bino mo bana poto esimba te mama na ye atikalaki tisana baleki na ye mais azwaka rapport toujours a mama na ye mama na ye amelaka masanga atika mama na azaka kwiti momeli masanga mpo apa bango akufa so mama bango akomi na kwiti batuni mama na bango mama mpo ozomelaka masanga ozopesa biso so na quartier tande to Stockholm maman répondra toujours souci à papa la bini je na meli masanga boye na yebi elo côté na fanda kabie mais so na za normal boye na kasa toujours papa la bini boka kozanga loko bozanga papa la bini mwana tanga ke poto 7 ans zoka mwana te alobi ya simo bana ye na bengisa mama na ngai aya awo mais na ko bengisa mama banda ko zo ba rapport ti pa ba tantine ye bana mama masanga somo bongo tindaka ifatika na bongo alango ka quartier baso ba yeba mais asaki makasi ke azwa mama pa mama abotiye balobi mama tatanga kaso mama za kizengi aza mutali boma za toujours nani mama na yo abengisi mama na poto na putu ville mama ye na France mama ye na France mama amelaka masanga mais moi toujours akonsaka ye akonseyaka ye mama atika masanga te nde mo alobi ozaki na kinsa lobi ko no mais masanga po papa akufa epesa ko ba souci siko ana poto za na nyusu mama il faut tika masanga po pa bokilo pa lingaki mama bango mingi moi bamde baza sukayaka mami yango bakusana mama ndingi wana alingaki penza minga avec boli mundela za ki riche mama la vie na bota te baluki mwana na mwasi wana bazozwa mwana te miracle kaka nzambe ndenge ezalaka babi kotila muto na kufite point kele virgule ndenge kaka nzambe ezalaka ntango mama bango akomi na poto mwana mwasi na sai nini azwi zemi yango ezalaka kodengela après 7 ans azwi zemi wana azwi zemi ekomi aboti totyeka ekomi aboti po eza internet please naza mpe na mosala naza na break na ngai baboti mwana mwasi mwana akokisi ba 3 mois je pense boko mosusu fete ya société ya mobile na ye babengisi bango eza so fete soki ya baboni na ne nayebi te po batangaki fete te nga mpe nakoka kofonde nga mpe na tia ezaki fete ya Noël bainvite bango abi nde mama azali mama akotika na mwana biso tokende fete ake fete mpe bien tititititi mama kotikala tikalaka mama wana kobina te na ndako wana masanga te mama meli masanga ndenge moko asomo na kobina ekoma 23 ans na bakomite mama amelaka mpenza na pagaille baya mwasi
Amélie à langue makasi. A joué bébé, Amélie bébé biberon. Au lieu de bébé, tant Amélie bébé biberon, a tiens la berceau la chambre. Bébé la poto, bébé va tout soumettre, bébé dans la chambre, et ma cabonine nyonso. Biso ba tout monde d'autres dans sous chambre nangai, donc on s'appelle berceau moi na tie. Mais mindele mbele va prévoir déjà que chambre à bébé et ça à part. Bébé ça na biloko le ba pousse biloko nous ça part. Baya moi si maman ke ko tchaka ka ye na mbetu na escala la. Mama meli masanga komela masanga bo tunanga nini. Mama zui ameli masanga tie bébé na mbetu bébé alalaki. Mama na kwiti na ye pe kolala alaleli nani bébé. Anzambe mwana ngo moko 7 ans. Asalaka zoka mwana te papa. Mwana ngo moko un homme riche et blanc. Mwana liboso un milliardaire na benga milliardaire. Ndeka bana ko lengela fille na ye wana. Mama alaleli mwana kuna kuto azate kalaleli mwana 3 mois. Imaginez-vous, boyoki ndeni na motema tango bozoka ke mama ngo pa ndenga zaki munene alaleli mwana 3 mois. Ye kuna ezata langwe. Bango tamba oti fete ba fongola porte. Mama alalaki. Bate na chambre mwana, papa te na chambre mwana kuti mwana zate. Papa ake na chambre la bango. Bala moko mama ye mwana mwasi akiba mwana chambre mama kuti mama lala pongi. Ati mesiko bebe azap. Atia mama boy mama alalela mwana. Mama nanga atindi kama mama kuna. Ata boy mwana pe makate bebe asala ni akufa sur place. A crier bala moko. Mobali na yabi nini alobi. Mama wapi oh mama ye wala mama bakakuko na muka. Donc mwana mwasi sala nini mama. Abisi mobile nye tika na makamusuto zo mena bébé benga ambulance tika mama ya lala tika mama ya benga na ambulance wala biso bako kaka oyo benga na ambulance mundele pa kima téléphone papa ambulance ya babi mwana sa kufaki balobi kaka fa sala autopsie ya mwana mwasi na telemela likola mama na lobi bokunda kaka ye autopsie sur nini ate bo sado autopsie est-ce que moi na kozongela nga pona nini po kaka protéger maman pour ce que mo balé ba ke maman na enda sani ndenge wana langa kama sanga maman na ok direct prison de mo boyebi poto bota obengi maman na yo aya ko sunga yo aya na poto maman ye ko bomelo mwana ngo pe kaka moko pona ndani solo moko ka nzamba peso après 7 ans maman basi mutika komela kama sanga soki mobala zomela masanga Léona mobile bomela kama sanga te po moko ko sauver moko so ko sauver moko tala mama oyo ndenge akomisi kokoneti na liwa papa bakunda mwana wana kokunda mwana mwasi wana adenosa mama nete moto ayeba secret kaka ye na nzambe na bandekone oyo baza na Kinshasa alobi na sala nini mama nanga bopesa conseil ba commentaire azongise na Kinshasa abomaye azongise na Kinshasa asala na ye nini lelo atike maboko pamba atike na eloko te likolo akobengisa mama na poto ta mama oyo asaleli ye likolo akomela masanga bapekisa mama bango masanga wana ayokaka te te aye koboma na kokone moko après 7 ans po mobali soki adécouvraka yango ta mosu alingi osala divorce na mwasi wana alingaka mama na bango alingi okota prison toute sa vie ye alingi kosuka boni mais asovaki po aza mama na ye pasi na motema alingi sikoyo alingi na tanga ta komona mama na ye te alobi azosa mobali ete mama ifa songa na Afrique po toza so na mwana te oyo akwa kosonga biso awa alobi nazongise na Afrique natiele poison na boma ye nasala nini bandeko baya mwasi bokota bomi ya bode botia ba réponse na commentaire to bandinga kosunga mutu moko boye ba mama botika komeleza mabe te okomela pona ba stress pona bisengo fete moko metalaka nini ozomela talaka na etani ozomela okutana ndako mosusu mobala amelaka mwasi amelaka en tout cas boko pesa bana na bino conseil nini ta lelo mama bokilo aye koboma koko bopesanga réponse mwasi na sala nini aboma mama to atiele poison to azongise na Afrique point d'interrogation beaucoup ta konta bomi abonné par Révolution TV Jésus Christ masole zawo mabe ya arrêter za pe ali cela passer